mardi 25 mai 2021. Mbotemingi, Batata, Bamama, Bandeko, Bisikano Sobozali, Mokili Mobumba Pona Kolanda, Canal Kin Télévision, deuxième livraison, il y a Canal Presse, Mokonalelo, Tozane Sengo, Mike Moka et toute l'équipe. Papessimno, merci pour la confiance au Bozako Pesa et Panabiso. Clin d'œil, na Jésus Noël Cheke, directeur des cabinets adjoints. Et pas il y a ministre, il y a tourisme, il y a République démocratique du Congo. Félicitations pour la nomination Wana. Et joyeux Noël à tous les Kimbanguistes il y a Congo, au Bazolanda Biso, Sikaoyo, Lelo, Tata Dialungana, à Botamaki, et ça fête, il y a Noël, Roger Diei, et Libota Mobimba. Je sais que c'est la grande fête na Mokolo, na Lelo. Ministre, il y a recherche scientifique José Panda Kabangu à promettre qu'équiper OVG, Observatoire volcanologique, il y a Goma, où il y a Tali Makambu, il y a volcan. À promettre, peut signaler biso délégation, il y a 8 ministres qui na Goma, mais qui déjà qu'on réglé moi quelques problèmes, moi un paiement personnel, il y a OVG bazaki na yango mais qui qu'on réglé yango, et puis siko bazotala likambo, il y a équipement na bango, comment bako kopé sa bango ba outil, il y a musala pour ba travailler malam. 8 personnes ba koufi asphyxiées par le gaz, justement, il y a éruption volcanique au Salemaki na Goma. Problème pesali batu bazomona ma beleto poto wana ya moto et comme le rôle spectacle pour na bango pour que kokanga ba photo ko kino beta tout acha lokolo zindi na kata poto abimisa muku ya pamba donc muto azate a batu bakufi. Je crois que Mike a retrouvé quelques photos comme on a ban baza asphyxié azotambola pe mekangami akwei akufi parce que gaz wana selon un spécialiste ezako kangabango pema pe ezako bebisa environnement makasi. Alors pour na yango gouverneur militaire a décrété à pesi ba mesure et za na ba zone o esengeli bato ba éviter ko banda lelo na ville ya Goma lokola aéroport de Goma konyata kunate bazo benga Instigo konyata kunate hôpital général ya Goma konyata kunate stade de volcan kokoma kunate yoka déjà combat stade ya volcan donc konyata kunate mairie de Goma. Donc, si on a une correspondance, sûrement, un courrier, il faut redéposer dans la mairie, Koko Mate, 2 lampes, bateau, baebi Goma, baebi basito, toza kotanga awa, marché, il y a Virunga, qu'on appelle Koko Mate, bapekisi, cathédrale, il y a Tungane, qu'on appelle Koko Mate, la TMK, Pécan, Katimbo, P quartier Mourara, qu'on appelle Koko Mate, et ça, zone à risque pour la combattre la population. Il y a une mesure basée par rapport à la situation. Il y a éruption volcanique, il y a Goma. Batumusu, ma possibilité information, balobi. Ba volcan, on a, et ça, le la plaque mi balé à réchaud. Ce qui n'y a Goma Tomboki, à Kiti, à Zapen à l'Ipas, en Aïba Benaga, Nyamulagira, yebe volcan. Yebe Rosutura, na moi, minute, mon cœur, poum, yeba péni. Ce que tu as battu, il y a repéré la moukolonine et ressent les macans. Donc, ils ont l'accès que dossier à Goma alerte, ils ont toujours maximal. Il faut que tu aies la kenge, il y a la base que c'est là, la base sur vigilance. UNESCO n'a sadek basenga qui, ba ministère union sur la recherche scientifique, n'a ba budget na bango ya mboka, ba louer bango au moins 1% ya budget. Mais à la République démocratique du Congo, recherche scientifique a zaki na 0,29%. Sikoyo a commis na 0,53% pour la recherche scientifique. Voilà la difficulté aux en justement pour na problème aux koma na yango na mboka parce que mbongo aux alloué par rapport à secteur wana eza ko poser problème. Nzamba zo lokumu tozui 7994 tonnes ya loso et outil Japon. Les Japonais ba ogi biso mawa ba tindeli biso do ya loso 7994 tonnes ba réceptionné qui en lobby na Matadi et pas ya vice ministre ya plan Crispin Mbadou où ils allaient équivalent il y a 4 700 000 $. Cela fait partie, il y a accord, il y a partenariat, OYO, échange de notes, où ils allaient entre RDC et Japon depuis décembre 2019. IGF à Pekissi, désormais,
ba avantage nyonso wana ko pesa na ba directeur généraux ya ba entreprise publique ba kata yango notamment likambo ba monument ils allaient souster likambo ya soins médicaux IGF a boyi yango likambo ya prime a boyi yango surtout pour na ba inactif mandataire au baza activité likambo ya crédit véhicule pas question IGF a boyi makambo wana sauf jeton de présence wana bakoki na bango kozwa donc soko meki kozwa mbongo wana to yoki mokonzi na mna koti hôpital yo se renseigner ka mbongo ba futa na hôpital eutu ya bo société mutafuti benga wala IGF au remont à procès n'engé banda détournement de fonds publics on les a correspondance à IGF et pour la collaborateur na union sur depuis le 13 mai voilà les quelques informations autour de copé sabino na mokona lelo ba annoncer biso bilan pour la éruption volcanique et mati et comme il a 32 morts au lobby ba annoncer biso 15 lelo et comme na 32 tokolo bela pe yango na mokolo na lo Mike Mukebai Koso azana biso longo député provincial élu à Kinshasa Lingwala Mbote na Mbote. Alors Claude Molicho azapena biso longo journaliste Mbote Ndeko Jacques na PSP Mbote na ndeko ngai Mike Mukebai honorable élu de Lingwala mais il faut que azali honorable élu de Lingwala mais avenue Huileries avenue des Huileries vraiment au niveau à rond-point Huileries porte d'entrée boulevard moyen qu'elle moyen zaté honorable Akotala vraiment l'Assemblée provinciale va à notre Camboya bavoirie urbaine ezaka rompo vérité où maille ici chaussée donc embouteillage bouchon terrible à cet endroit là croisement qui mwenza avenue Capella ici ka bat bakena koto sa mitu kwa na bali pour les maillots na ba bouchon ba embouteillage zele zaté poto partout ce côté na éviter ceux qui na assemblée provinciale va quoi interpeller ba gouverneur te ba ministre vraiment Mike Mukebai bouchon c'est un parti de combattants. Alors Claude Molich on a présenté comme journaliste je sais que tu es à RTNC Radio Télévision Nationale Congolaise avec tout ce qui s'est passé dans l'éruption volcanique je sais que tu ne peux pas engager RTNC. Je n'engage pas la RTNC. Mais est-ce que ils ont honoré ma camion sur Balobaki sur la télévision publique? Non, moi je n'engage pas la RTNC, je ne parle pas parce que ça peut être insinué quelque part que non, je suis en train de parler de la RTNC. Je m'abstiens vraiment. Ernest Kadima. Voilà, en tout cas, je ne gère pas la RTNC. Et puis quand je passe dans les médias, les débats, il faut battre que je viens ici comme analyste politique, je n'engage pas les médias d'État. Merci. Aux journalistes RTNC. Alors, Mike Mukebai, tout fongola quand même, parenthèse, il y a éruption volcanique, il y a Niragongo, finalement, statistiques, bilan, Zakomata, scandale, ou Salemi, réaction dans les années. Ngai, Kobanda, les Kamawane, toi qui biso, et donc à Liboso, on appelle ça qui bana ya Goma, bana ya Nord Kivu, Yako, Pole, Kokabola Mawana Bango. Yami balé na lobaki yango lobi na kozongela yango lelo esengeli kolongola engumba ya Goma esike ali il faut délocaliser la ville de Goma soko to ali na mbongo te lelo to tia yango na moto to banda kosala yango malembe kasi to ko sala lelo e ali te Goma yesu monene te bateka mabele su na Goma te pona nini eloko na ko ba na lokota différence. Le développement est un processus cumulatif. Botongi lelo, botongi lobi, yango anande mboka kendaka te kokoma mboka e fuluki. Si kababi te volcan kala bako benga ko so volcan lali babi volcan éteint. Kala bako banda te so volcan lali elali libela. Bango ba yeko ta babi volcan éteint zakate so elali ngo ba volcan endormi. Mokola kola muka boko ebate. Sika soko botie misolebele na Goma botongi bandako minene botongi banzela kitoko moko mosusu mobutu ko mibale voke la muki e kombinyon bandako nyonso comme na ba fissure même banzela et comme na bato bakokima po na observatoire yebisi bango voke ko tomboka bato akei kasi tango bakozonga bakovanda wapi yango wana totia mayele wana lelo to banda malembe na ebite toali na mbongo te to banda malembe kotala ndenge nini kolongola Goma esike yali wana komema yango esika mosusu kende wapi toko luka no kivu na bisike bele nga na ebi yango mobimba na moto te toko luka
bamema yango esika mosusu omoni tremblement de terre minde batola yango mayele batonga bandako so tremblement de terre mabele ningani te bandako wana kebo te ndako ezongi te volcan yango ekoya na moto eza na 1000 degrés Celsius 1000 degrés omoni moya moto edikisaka biso ebomi mpe moto eyaka 100 degrés kasi volcan ekoya na 1000 degrés Celsius ekodikisa nyonso engo loba te so botongi lelo mokolo mosusu botongi nyonso ekokombama. Donc il est un peu hasardeux d'investir durablement dans Goma. So bobilo botonga bandako ba gratte-ciel banzela minene mukovoko ya kokomba yango ekoya kodikisa ngo po ebite. Alors tokotana makanisi ya boni kolongola Goma eloko ya liboso ya kobanda lelo Goma efungwama esu te etikala epai eyali. Alors Claude Molicho, est-ce que vous avez na logique ou honorable Moukeba comme qu'on déplacer ville à Goma, mais le grand problème peut te développer quand déjà lobby et c'est qu'il y a un moyen pour un observatoire, il y a une responsabilité, il y a alerte. Alors finalement, ça y a un problème, il y a pas moyen. Tout à fait, Jacques. Bon, proposition honorable Mike Moukeba, ils ont ma bête, mais vraiment c'est à longue durée, c'est pas pour le moment où dans 5, 10 ans ou 15 ans qu'on peut déplacer la ville de Goma. La ville de Goma, c'est une belle ville, bien construite, très propre. Mais dommage, endroit, parce que la ville frontalière, nous sommes pays étrangers, ils ont quand même flux, et la population, et puis il y a commerce. Tu vas ça, Mombongo, Bango, va se retrouver à. Et puis Goma, c'est vraiment une ville qui respecte sur le plan, il y a pas à faire. Mais problème il y a observatoire volcanique à Goma. Basali plus de 6 mois sans pour autant bazo mbongo bafutama. Connexion internet. Connexion internet exacte tout ça bon. Ramo bazo salawa. Eko keneta kuna tana Goma te. Ramo yo kotia soki nani na inikine wifi na inikine na ipene partout. Eko keneta kuna. Mais ceux qui battent basali 6 mois sans moyen de fonctionnement, sans salaire, on peut s'attendre là. Or que bangonde batalaka évolution il y a volcan qui est colamucate ma pesi indication na autorité compétente bon ministre qui est pour la recherche scientifique encore que ce qu'on promettre que non va causer 2 mois ou 3 mois d'abord en attendant mais ezaka promesse ils allaient que ake kofutate donc ministre a sali kaka déplacement na Goma pour na compromettre les sous non pendant que danger va kufa ba lobi 32 morts je ne sais pas. Problème sur le baki, il y a marché à Virunga. Autant il y a 6 ans, il y a marché à Virunga, c'est comme à Goma. C'est le plus grand marché où il y a Tekaka. Tombola, Missi, Sakiabana, Kaye. Donc, ils allaient au marché, ils étaient sur l'accès à Gambela, bien. Presque un grand marché, le marché à Zan. Marché à Virunga, tous va Kendaka, au Rongwena, na c'est même côté hôtel là qui vous au matin dans Virunga pour au biloko bato akota musika bakota lieu trafic on est dans marché mo monene oyo biloko nyo c'était kama kuna ya kolia ezala madeso ezala tout biloko kolia biloko kolata batombola bamami batombola bateka batombola basapate batombola alors ceux qui bato akoma sukuna te les gens qui vivent avec des petits moyens bazo se débrouiller comme on dit bako vivre ndenge nini donc vie eza passi na éviter ce délégation gouvernementale au Kenya Goma pas qu'il y a moyen nini pour nous soulager parce que la vie devient de plus en plus très difficile à part la mort banzala pe kokota obi mai ezate courant ezate les gens vont vivre comment qui ça coûte pas na pression information Jacques ko vérifier aux ali journaliste munene na kati ya mboko yo kende na régie réseau Kinshasa sawa bazangi ba entrer en traitement ya mai d'eau potable bazangi moi j'ai une information selon ba agent régie réseau même ba sentinelle ba pression information na bazanango il fallait qu'il m'appelle ça 50 000 dollars pour passer mango monsieur ya kanzela alufa à travers la ngora monsieur na braza ba entrer ba ya traitement ya kisi ya mai wana mais exacte au moins mikolo yo na kisa mai exacte mais même la pression diminuée par contre ça donc qui ça compte tout dans la difficulté mais tu balali mai te courante na pendant que covid des ali ba yisi tout kanga tokanga bazolo kula bamboya ma campagne mais toko vivre ndenge nini ndeko Jacques na Kinshasa wa maete boma maete
nayebi te union sacrée yango oyo ememeli biso pasi ya boye. Merci Claude. Alors Mike Mukaba pour te clôturer le dossier wana Vital Kamerhe les prisonniers, mais finalement c'est l'humaniste compatissant à Sali Mukanda on a bossé la ba continuer sans commencer par le chef de l'État Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Fayulu bazala tout autour ya Mokonzi Mboka pour la solidarité à est qu'est-ce moko font pour la situation ya Goma et Salema. Initiative c'est bon? Na ba kitete molisha kokomaka mokolo mosusu opposé à makasi boye. Nazo opposé te mais makambo nazo lobeza ya solo na honorable. Ezali la réalité. Ezali malamu biso pe to bundaki lolenge moko lelo ndengo ko bundanga na ko mona malamu. Malamu. Esenge opposé molisho paya. Pomba mosusu to bungi nzela abenda biso matoyi. To ali bato. To ali ba stanto te. Mobobo musana makambo batbali ya malamu asame la maya propre ma ezate okay malembe asilisa eloko aliboso nano makambo na bosa na kiyango makambo ya IGF mingi bakati makoki wana na ba mandataire non actif lokwa makambo etali ba soins de santé po ba mandataire non actif ba ekomi pesa makoki oyo mibeko pesi ndingisa te bakomi kozwa mituka bapese motuka na crédit compagnie te futambo esali malamu alingete akati eloko wana oyebi te alingete bakobundise makasi awa lelo yo bato bakomomona te solo eyali na makambo baki ya bukangalonzo bakongomani bamona ye bapesa maboko mpona mosala ye nakobakisaka mwa lisese moko ya moke eza likambo ya solo ntango alingete azwi mokano ya kokata bango biloko bakozwa o babe bakota français indûment ba pese ya basangani ngo ba mende na bandeko na ye na baninga na ye bakeye pa ya mokonzi moko oyi balobi babio biso to na basi ebele sikaya kokata biso bambongo wana ya kosekate ya solo na koyebisa tokotia basi wana bana wana ndeko bali bana na yo sika elimawa tozongi na likambo oyo ya Goma te senga ete to ba dans 15-20 ans et senga to banda likanisi wana sika ozo lela te passe yali sauf que zongi sanza mitano et senga to banda ko kanisa boni ko sala po bato bazongi esili te e ko mokumba ko senga ko pa ko ngo et senga ko lukandika ko lesa bango posko bazangi yango wana. 17 villages. C'est une catastrophe naturelle permanente, c'est ça le problème. Elle est permanente, seulement elle est cyclique. Il faut évacuer la population de là. Et bon, tu tiens la moto. Soit tu commences à battre, comment moko na mobu moko kotia bango nesika et cause malamu. Pour s'occuper, tango ba ke te gome tonga malamu, nyoso etonga miwana et kokufa kaka. Et na tina moko de paix dans l'entretemps. Et sengeli na Goma batonga o babengi protection civile ya makasi. Potanga bako bate volcan et kopesa bato observatoire et kopesa bato liboso mikomi ba emisa to poso moko te volcan ko tomboka. Sika évacuation bato il faut organiser ça. Oh moya banyo so volcan tomboki bato ba okina na ndenge na bango. Yeko bomisa bato qui a fait 9 morts. Yeko bomisa bato et loko ya liboso c'est le gouvernement asa sika. Sikoyo kaka eyaka ko observatoire protection civile basta mosala na observatoire boso observatoire yebisi bango te na bikomi bale oyo volke ko sanza moto baye bandinga ko bomisa bato. Alors likanisa caméra. Bon ya likanisi na ngana likamba lo bate. Ya likanisi na ya likanisi na likamba ko bate. Claude Molichon. Oui, justement pour poser caméra ya lobi nini na landa ki ete asengi basa la fond pona ko soutenir makamba est non Claude nanga caméra akoki ko senga dali droit na ye mutu sa proposer dans malamu dans mabete mais Congo mobimba passe ezali ezaka Goma te bo Goma e kaka parce que lelo volcan hier bato basali donc c'est pas la première fois en 2002 et là écoute pire que lelo to mona ti basala ki fonte mais o ezaka bwana mukebo
c'est cyclique comme honorable Toloba. Et qu'il y a les sources peut-être dans 10, 15, 20 ans, et qu'ils ont sous volcan, parce qu'ils ont des zones sismiques. Et ça, la canne, bah espère balobaka yango so komi na gomo komona mabele ya gomo ezalo kola mabanga e kangama boye donc mai na bango ezana calcaire mais gaz ezali na lac et même soki volcan esali éruption bat bakufa na mwa pepe wana et bana surtout ba bébé il faut que ya monde so boma déjà ba mingi bazana bana ba bébé ba kimi na Bukavu bazi ba bato ba kina Bukavu kuna ko kiba mwa gaz wana et pesa la maladie et na bana bakufaka. Et donc, proposition, bon, ils ont les fonds, ils ont en permanence, ou soit périodique, ou ça c'est vraiment circonstanciel, où il y a les locaux. Mais pas ces à Congo Mobimba. Si tu dis que Tanga passe à Kinshasa, Awa, ils ont la maille, ils ont la courant, ils ont la colia, ils ont la tambola, même se promener. À pied, ça devient un problème. Moto, problème. Moto, on en parle même pas. Si on a un moto, c'est ça. Si on a un moto, on a un d'accord. Quand on a été, c'est là qu'il est. Parce que bango bataille de presse dans la Kabila, ça est donc au côté. Biso trobi makambi ya IGF. Ça vous permet de manquer. Pour le IGF, à l'objet, il y a plus de primes, molimas, soins médicaux, ils ont été crédits véhicules, ils ont été. Non, papa. Kaka, je te représente. Pour les mandataires non actifs. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que prévoit la loi. Non actifs. C'est-à-dire administrateur seulement. Non, PCA. Ne va pas. Bango, bah, mon bec PCA, tête, bah, c'est la loi. On va vendre quoi ça? Bazar quoi ça? On va kati bango. Non. Ça dépend de ma précision. Il paraît que dans certaines entreprises, ça là qui a allègement, soins médicaux, administrateur, membre du conseil d'administration, ça dit administrateur, pas de DGA, administrateur, Zouakayango. Yango mon bec PCA, bah appliquer loi. C'est ça. Non. À 5 il va appliquer mon bec. Ouais, il faut réviser loi. Ah, je ne sais pas si rapidement toye bandenge ba compagnie ya Bulamatari etambolaka ba PCA wana ba mandataire wana bali batote bali na kati ya personnel depuis qu'on a transformé les entreprises na premier ministre Muzitu na mabunda na portefeuille mais il y a des entreprises qui ont été transformées en établissement public, mais statut est très mais il faut réadapter. Eloko alingeta sali alandi mibeko. Ba mandaté bali batote o bali na contrat de travail na compagnie Bulamatari. Bayaka bavandi basali be conseil d'administration bakei bali ata de sikate de batela e bureau ya vendre ya ko vendre sa mosani akoya na conseil d'administration batalisi entreprise ndenge ko tambola ba petit orientation azui jeton de présence ba futi ye pona mayanga nyo basali ya conseil d'administration bango ba mi commission lokola ba kota na kati ya compagnie ko zwa biloko oyo esengela mite bazwa yango alingeta kati alandi be mibeko ko banga biloko bozwaka mobeko epesite bozwa yango botika kozwa yango po ba compagnie wana ba okumba yango pe ko ba compagnie privée kasi on est comité. Merci. Alors chapitre Mususu ville ya Kinshasa Godem Poi à répondre Mike Mukebai ba yebisi que au regard ya mibeko na bango règlement intérieur moyen bah ce n'est pas possible il y a quoi aligner à la fois une question orale sectorielle et une question orale au état politique général. Article 170 du règlement intérieur, il y a assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Alors, bah proposer, président, il y a assemblée provinciale a proposé auteur, il y a question orale et que bah bandana na dossier à question orale au il y a FONAC, c'est-à-dire ma comité l'assainissement, il y a Kinshasa. Pe bakoya ko zonge la lisusu likamboya ko réintroduit question orale avec débat pona gouverneur il y a ville il y a Kinshasa. Mike Mukebai auteur il y a ba question wana à répondre pour na comprendre acte par rapport na situation yango azana biso na plateau. Mike Mukebai est-ce que ba rejeter ba question orale na yo tom makambutolobi modification eza yango wana au président Godem pour apprécier. Balobi boye na côté cette question orale mibale moko ya makambo FONAC o etali bopeto ya Kisasa
na oyo na bengisi Ngobila bango balobi te lokolo koti mibale makambo ya assainissement eyali pe na makambo oyo Ngobila koya koyanula tosali boye tobengisi nano moto Fonak ya Fonak yeyo bapesi mokolo akoya te na moni awo akoya journée akoya soko na tayi malamu akoya na plénière ya le 31 mai leo toali le 25 le 31 mai mokoni dans une semaine là 6 jours lundi te esengeli ete ezala mokolo ya poso lelo le 25 lobi yaki le 24 eyali lundi moto afonaka koya lundi moto afonaka ye ayanoli na mitu na ngai asilisi na mpo ngai mpe ntango Ngobila bi te nani président Godin Pabi tokenda nano na likambo ya Fonak ebongo ya Ngobila ekoya ya mibale ngai mpe na yanoli ngabi iyo na ndimi yo moto afonaka koya mokolo ya yambo ya poso ekoya soko aye tosisi na ye oyo Ngobila eza awa na bombi yango na nzwi kaka na zongisi eyali na ngambo te. Merci d'abord tosuka na précision tosi toyokani na nzela ya mibeko nakokanga bato mosusu babwakisi yango te nakokanga bato mosusu oyo na ntongo bakobao atike ça c'est lokuta mokanda ya Godin mpo yango epai ya kondima bi tosisa likambo ya Fonak ebongo tokokota ya Ngobila baya kotia likambo na moto ya mpoi te mpo ya sa komi alobi mokolo ya yambo likambo ya Fonak nsima na yango na zongi na zwi oyo ya Ngobila ngabi yango wana assemblée pene ya Kisasa bayoka ye. Merci. Alors, merci pour la précision. Claude Molicho, est-ce que opportunité Zali pour Mike Mukebai, député provincial, à ça la question, topé ko bengi sa gouverneur à s'expliquer pour la Makamonaye, pe muto atali assainissement ya ville à Kinshasa. Est-ce que c'est le moment et ça la biloko? Vraiment, d'ailleurs moi j'encourage Mukebai et je le soutiens dans son combat là. Jour à cause la marche pour la bosoto na Kinshasa na cause vraiment en avant-plan pour la soutenir. C'est le moment. Tout tu ko makambo ya bavari benia. Tout makambo na niewa ya bosoto na Kinshasa. Et il est en train de jouer son rôle en tant que député national et député provincial. La ville à Kinshasa parce que ba poni e ba PC mandat o lobela biso. Mais mutu ezana rôle na ye ni beko PC e yango. Asa te pour nani. Il faut ça yango. C'est le moment ba ibandenge ni bosoto na Kinshasa. Si ye kaka nani gouverneur ndia ne maki chef de l'état na bandale pour balancer qui ne peut. Moi je me pose la question qui reste sans réponse. A-t-on déjà fait l'évaluation de l'opération qui m'opère? Tout le monde a parlé de la pelouse à limiter, on a dit qu'on a pas eu de pèse dans la limiter, les ballons à la pelouse. Koto, Kasavubu, Yolo, Kalamu, ne peut pas consulter, Ngaba, Makala, Basina, Kingas, Bosso, limiter qu'à pas eu de pèse à la limiter, ballon à pelouse. La première rue, Bazoma destination. Zone à Kishasa Oyo, Barumuli, voilà. Kodekate solo. Mais on me met chef de l'État qui n'a mandal, balancer qu'il peut évaluer ce qu'il fait. Est-ce que c'est un manager? Donc Kinshasa a besoin d'un manager. Moi, vous avez la Kinshasa pour les mêler. N'invitez pas à aller s'abattre des PCO, soit aller s'abattre à Wapio, soit aller s'abattre à la présidence. Il y a une Ngobila na évité. Merci. Parce que qui passe à la côté. Alors, Mukeba a le courage, même s'il est de l'union sacrée. Je ne partage pas les mêmes points de vue politiquement, mais n'encourage sur ce point-là, je l'encourage. Alors, Claude Molicho, Batumusu, Bazo reproché à Mukebai, mauvaise foi dans la démarche, justement. Je crois que réalisation, Bazan accord Nangaï, document sur les réalisations, il y a Gentini, Ngobila, Mouana Batu. Document Nini Ngobila, Yokanatang Leblo Ngobila Sali. Avenue Mungala, na Gombe. Oye Bime Sika Canal Kinezala Kiwana. Victoire Ethiopie, Ngobila. Avenue Makoma Nangalema, Ngobila. Route Lengesa Kikwiti Mumbele na Avenue de la Paix, Ngobila. Bétonnage et Avenue de la Libération, Ngobila. Marché moderne au Batongi Matadikibala na Zigida, Ngobila. Éclairage public, le Lopongabi, Rola la Tati Tongo. Éclairage, Mouine des Européens, Ngobila.
parc ya limité eloko lobi wana batongi mpona IDPS te basali yango te bana bakokende wana dimanche bafandi Ngobila a créé régie ya gestion ba marché ya Kinshasa. Ngobila asali direction générale ya publicité ye wana kaka kini bopeto Ngobila tozoma mituka na ndenge zotambola wa pe brigade anti-fraude bandimaka mutu ndenge nini Mike Mukeba ndeko malembe na lino mukoyanola molisho captage ya mai ya monene kosama na Kinsuka soko okenze ya Kinsuka omoni mabulu na kati ya nzela eyano na likambo ya mai ebandi na yebi te o nyonso tosala yo komona kati kasi bana kisasa bakomani bamoni te tobandi misala tobandi bia na bina yo eloko kosanga pasi yango moyena kolinga te Ngobila koba na mosala mobu moleki bapesaki na engumba Kisasa milioni mitano 5 millions de dollars na bachinois na engumba Kisasa na mama wayaki ministre ya plan 5 millions de dollars po batonga mabulu ya mai ba forage mbongo epa ekende ayebana te ata libulu mo ya forage esalami te ntango nakoloba ngo nakosanga ije fata likambo 5 millions engumba ya Kisasa so na bien engumba ya Kisasa leka na tanga komba moto asa fundi ngai olingi na bakisa so afunda ngamba mibale 5 millions de dollars po basa ba forage bazwaki commune zomi na mibale emonani esike ekete omoni bato na bino bayaki na kosala na Félix nde basai Félix ayaki bato na bino ya PPD na union sacré yango na poser non question Mike Mukeba toke malembe zana ko yano na kati wana naza makambo moko mibale ya koloba na lombango oyo ya mituna mosu naza kozana tuna ye oyo na bandi oyo na etando eke na zwi basango ya solo penza kasi na ndimi na lote pona bie sengeli moto wana aya kona mokambi engumba Kisasa babi lifuta na ye na suka ya sanza lifuta sanza moko ndenge na yoki na ko tuna ye za solo to lokuta yaka ko ebisa bana Kisasa 1 million de dollars donc oyo ba salaire ya gouverneur to oyo yango assemblée provinciale to makasi te onibike ba makasi te zela to na yango bravo na bango mikonyoso oyo Ngobila zo combien 1 million na yoki na ko tuna ka etiko eza solo to lokuta yebisa bana Kisasa 1 million de dollars mabanga ebimaka mokolo nyonso oyo na ba carrière oyo komone pe babukaka mabanga kuna mokolo nyonso ebimaka 460 tonnes ya moellon ya kayas na o babengi tout venant zelo ba o mama bele sangai na ba 0.30 nyonso wana 460 tonnes mokolo nyonso mabanga wana soko yo za malamu na mokambi soko yo za malamu na engumba Kisasa osengi bapesi yo otongi na ondako ba député au moins ba ko ya kolobela Ngobila awa o ba ko ya ko tshwa Mukebai comme ba député Kayas akeye pa ya Ngobila député Kayas soko za malamu okei bapesi yo mabanga obwaki na commune na yo makanisa député te ya bundela Kisasa te po ebonga ngai bakopona nga pona mabanga nga na bwaka na commune na ngai ta makanisa député 460 tonnes mokolo nyonso tala balabala ya Kisasa ndenge yali soko 460 tonnes ebanda bande eleko na bino soko 460 tonnes oyo tosaleli yango mpona kobongisa Kisasa tokozana bababa ya bapotopoto oyo ekangama bwe sika na ye obina bilan nakoyanola ye motema ndenge ya lobi ndenge na yanoli na okenda ngo malembe Mongala eyali eleki 300 mètres T une simple réhabilitation je lis ce que j'ai écrit avenue Mongala dans la commune de Gombe à peine 300 mètres réhabilités partant de l'avenue du port devant le siège national du MS eleki 300 mètres T okobenga yango réalisation et puis oye kobongisa obambi o balobi ya mibale tronçon rond-point Victoire Éthiopie na Éthiopie basali be 50 mètres et pour c'était en Éthiopie so comme na Victoire pour kota en Éthiopie motuka libulu ya yiwa o ya misato makoma badia aussi pa makoma te makoma ekufa te babongisa pa ya kokotela makoma na DGC makoma te oh ya mine avenir Elengesa ali 6 km yoka na bila ya Ngobila alobaka molai ya balabala te
akoloba balabala ekati makala bumbu semba hotel yali molai boni 6 km na mibumi ba 6 km oko osisa yango tetelelo 6 km yango ezali na motu ya nini surfacturation 24 millions de dollars elenge sawana ezwaka mbongo ya gouvernement provincial ezwaka mbongo ya foner ezwaka mbongo ya gouvernement central na ndenge nini telelo ekotila te tokei na oyo ya mitano Kikwiti Mambele avenue de la paix route Kikwiti Kikwiti ya bandi na fiki ntebi mananga bakuna ekatana misala sama misala sama elengesa misala sama tokei route Mombele baya bafongola chantier telelo bandate tokei babi route de la paix et bandi na matete pe côté que ndate kisenso soko kei o babengi panneau d'affichage de travaux pa bakomaka nani au misapon bakoma trésor public et ali gouvernement provincial moto kopesa mbongo te pe na utilité tokei bétonnage avec des libérations basali moi 500 mètres ya kobongisa sike kufaki batongi le côté pe ali mbongo foner tokei na yo marché moderne Matadi Kibala non est bandaté. Non est bandaté et elle est logo partenariat public-privé batobaya côté ambongo basala tel non est bandaté. Zigida eza zigida te. So que pas zigida misa ezate bako sande tipka bako sanga mabaya koni te. Ça c'était marché moderne. Mabaya koni. Pe pona ko soma mesa et tu peux le benga chinois moko na téléphone. C'est le baya ngo awa. Bon éclairage public. Éclairage public ya benga opération de routine entretien. Olongoli, Mwindo, Zikaki, c'est ça. C'est pas un projet. Au quoi qu'on soit na mandat, qu'on soit balata, comment remplacer les ampoules. Bon, est-ce que Banano Baroque n'a pas qui alimenté? Est-ce que Bajé ça? Tokei na malembe. On dirait c'est le folie. Et là on est à monnaie. Et là Tokei na malembe. Et là on est à monnaie ni ali. Boche. Ba manège. C'est pas des parcs d'attractions comme des manèges pour enfants. Bato ba na biloko na bango na ndako bazanga esika kotia yango ngobila pesi bango ka esika. Contrat na so biota lango eloko na kati réalité. Loko ngai. Eloko réalité contrat monili. Genesis yango po yeba yango. Mukeba okangi motema. Malobi asali mosusu nini? Marché gestion de marché. RGPEC, régie de gestion de ceux de marché de Kinshasa. Et je compte na bitumba na ba marché urbain. Marché à liberté. Ba marché urbain o ezaya ngumba Kisasa. Bali na ba comité de gestion ezali autonome siko régie wana ko ça na bangondeni ba marché municipaux et ali na compétence ya ba commune régie wana ko ça bangondeni mobulu ekoti li régie publicité kasi régie à publicité wapi yango wana régie à publicité pasi na yango na combien wana eleki na assemblée provinciale ça te bon biloko ba sali yango bimi assemblée apesi ndingisa te ya liboso yemi bale miso nango komona na nzela te Kinbopeto tokei kisasa bopeto pende elima oh babengi monstre juridique Kinbopeto c'est pas un programme mokanda oyo esala kisasa bopeto ya ndela bibeko ezakate ngobia yemo kwa hotelo bakana mikoleki awate Kinshasa bopeto n'est pas un programme kati pour na kokamba Kinshasa bopeto on a nommé un coordonnateur sur arrêté du gouverneur. Boni ba ko tia yo o kambe tuka moko etuka wana esama na mibeko te. Kinshasa bopeto. Ça c'est le monstre juridique ya suka. Brigade antifraude rien. Brigade antifraude ya loko moko te yali esenga maki po ba province banso bebo bundisa Kanyaka. Kasi moto batie kuna. Ali na simana ezali malamu. Poto tia nikia Mike Mukeba ozobo yande kondima ngobila eloko na sepeli ba obalayer pratiquement nyonso eloko na sepeli ali agence du numérique malamu kasi eleki na assemblée provinciale était pe budget ekoyebana te oko kanga na talisi yo na sukisi awa bota siko ba bimisi réalisation ngobila na kati wana batikali koloba te eloko ni ngobila asi asali asisi ata moko en 2 ans. Un ouvrage achevé et livré. Yaliboso. Yami Baré. Nakati wana. Botanga bino bana Kisasa siko banzela o ekufi. Banda ya zibo konzi. Yami sato botanga nakati wana balingolo balobeli zandote. Balobeli zandote. Grand marché. Alobite so bakotonga nini ekosila mokonini.
yango wana na ngai ko. Alors Claude Molicho, est-ce que de bonne foi on peut se permettre de dire que Ngobila a sali l'oroté, que gestion na yeza? Parce que les gens pensent que on affiche vraiment un acharnement contre les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Plus de 2 ans. Non, parce que même à mi-parcours, on peut faire une évaluation des actions posées sur le terrain. Oh, la ville de Kinshasa, boussole, ceux qui ont nini, ceux qui ont la direction nini. Ngai na kona na kande ba mukeba yoyo. Ba taino sacré mukeba, ba taino sacré lelo. Parce que azolo baloba mingi attaque loko moko te azaki na bitumana nani godempo ya wa ceux ba lesie na ite. Akomi na bitumana Ngobila. Mais Kinshasa alobi o mais ba kayasi. Ba député kayasi. Mais tout le monde a dit président na yengo dani Godé Mpoyi akene kubaka ba kayasi na nani yepe akome député kayasi. La question qui me pose, est-ce qu'il a commis député kayasi? Peut-être parce que yende à l'assemblée ngasa député provincial te Yemo ko yende à Mukeba ba boki la payer ma pele li so le pas yo ko député kayasi Mukeba ngai bona boka ki non ngana lobi bo yanga ba boka ki mabele ya poto poto. Responsabilité à l'assemblée, c'est la première institution de la ville province de Kinshasa, c'est l'assemblée provinciale. Le gouverneur provincial vient après. Rôle la bango zanini mususu bata kolesa bango baza wala ba kiosque na marché de la liberté o batongate, c'est musée Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, héros national qui a construit ça. Ba komi ko wala ngole no ba go finga musée ba mususu baza ko linga batonga ba immeuble en peu de temps ba oluka mbongo ba okindi kuna. Mais où est la part de la population? Le peuple d'abord, le peuple d'abord, kaka bango, confusion. So ba bengi bango côté à gauche, balé, bamedi batondi. Ba bengi côté à droite, balé. Big makamon il faut ici là. Et puis ça ça koya. C'est aussi là. Mike Mukeba. Ndengo fa na plateau on a zo rappelé que on a 4 plaintes zozela yo na justice. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a que discussion sur immunité na yo et qu'on se décréter à tout moment nani aza sima na yo parce que ezoloba malibanda que UDPS aza sima na yo bakambi ya UDPS nde bazo sukuma yo na molili po osatake na Ngobila balobi te bafundi ngai po ngai na koseli Ngobila makambo na lobi te ye moto asaki ba capture de camp oyo kosaki tenga na solola kina directeur cabinet na directeur ya cabinet ya Ngobila po yanga makambo wana et si bime tamo kisemo ba atikaki mikomini aye ko yanga nango miko mitano ezaleli wana eko yakisa te moto yo eko yo asepelaki nango atikaki etambola kasi suki wana te o ezali ba capture de camp awa eyali linzaka ya justice ba capture de camp oyo chargé de communication ya Ngobila Belize Okonda. Elle a partagé les captures de camp aux Ezeko Batenga na sola qui a dit Kabiango. Bio la qui aime liwa. Na la qui est liwa te. J'ai dit à la télé je vais m'occuper d'elle. Na évité sur le côté du français ko bakwa moto. Pe na yeko bamba musumu abia akolanda yewa neza ko pesa le kuma pamba. Wana yemo wako milela. Taba akaboni yango akotinda yango na ba groupe de discussion. Eloko ba yeko wanga babela lokuta yemo to akabola ki yango. Baso se ba okata likambo yepe akosamba. Yepa fundami. To kai malembo obi na ngai soko na ali na ngai na sima na ngai. To bandi etumba na yoki azolo ba mingi ebele mabebe oko tsebiso na moto elaki FCC cash. De lo yo okomotia ngopso na moto. Inyo sacré sali mingi. To bandi mo sala na biso to ke malembe. C'est la molution. Eloko zo mona na to bandi mo sala malamo. Asi sawe. To bandi mo sala na sama lukonde bokomona mo sala. Mbala ya liboso. Congo ezopa FMI M ya 500 millions de dollars. Mbala ya liboso ego bate elike ezoni bino bozwa kozwana Kabila 300 millions 280 millions pelo kwa to djongo na FMI ba club de paiba mosusu bakoya to defa to tonga Congo to kozongisa mbongo ko defa mbongo na bula matali ya kangambo te mabende kozanga makasi ya osama osama mpo na zongisa ata mikili Amerika yana banyonge pa ba chinois mbongo ya bapesi biso be bakwa ko pesa bino te po boyenge bene musolo mabebo ka mboka mabe oyoki ngai ndeko na ngai toko kenda malembe toko kenda liboso yoko tu na ngai soki bana ba nsima na ngai mokonzi mboka bengi biso na nyonso yake etumba na biso ali to pesa mokonzi mboka bina na ngumba kisasa tala bango bakoza po basika biso nali na nzela ya mokonzi mboka koluka moto asima na ngai te
bande kwa IDPS bali na nzela ya mokonzi mboka ngobi azali banda ya nzela ya mokonzi mboka Attends, l'union sacrée. ali soko ali nyo sakete moto ebi misala nyo sakete ezali ya FCC misala ya ngobi ya lolenge mokola bino yango anakoyebisa yo te moto ali boso o ali na pasi bana kisasa ne tumba oto telemi lelo yali mokonzi mboka. Ok. Alors, Claude Molicho, avant de un message, est-ce que Mike Mukeba a une procédure à Kolonga? Parce que même UDP soit au la motema, tu as un nombre de bango numériquement dans l'Assemblée provinciale. Dynamique au bazo soutenir Ngobila, tu as un nombre de bango. Est-ce que c'est juste une question orale pour un embellissement? Ezali de presse, ezali no sacré. On a fait la question qui est divisée pendant qu'on interpellait Godem Poy. Si Balabala, premier vice-président et à Assemblée provinciale, na un député provincial, quand nani au cours de la migration yo, nous avons fait la presse nani Peter Kazali en contradiction. Maman tu m'as dit la presse. Pour la nini, au pied gauche on est, au pied droit on est. Est-ce qu'il a mal été? Tout n'a été à la gauche ou à la droite. Avant, il y a une émission de Colia Niyozoloba. Colia, c'est comme la Colia. On a la GV. Ah bon? Na pete. C'était malem. Na pete. Président de la province. Ayebi. Molicho. Ayebi baka mtoloba. Nazana liloba. J'ai la parole. Non, c'est pas la ngaite mukebai. Nazana liloba. Dosé. Donc, balam bakana GB. Balambi, balé, bameli, c'est l'union sacrée. C'est entre-temps, ceux qui m'ont allé côté à gauche, allé côté à droite. Baswani, yo voilà Peter Kazali, nati balabala al bakoti. Au moins il peut y des pesa wakwenda ceux qui comme wakenda so wakenda na kabuni. Wakenda sali mukanda. Alobi o déclaration que non kabunda azako piéger chef de l'État en 2023 na structure na pour à se retrouver sur la candidat sur na IDPS na bango na ponini o aller côté à gauche parce que toi ebi que na IDPS kuna batindika ba député na bango omoni muto oyo aza soki ne mokonzi ya IDPS kuna atindiki député na atini DG ou PDG moko DG moko na entreprise wa atindiki pour opération retour il y a sacré bango na ba cope sur cope là pour malongeza na tsunga ye malo bakami ba mokuse na démocratie ata na kati ya libota moko kotuta na mito ezaka ate contradiction ezaka ate ata na kati ya libota engo batete bato bali ya liboso ya mibale eloko oyo besika bato akende GB soki oyebaki yango ngamo na komaki yango te ngamo na bimisa yango siko mpo banga akendaka kuna ngamo na sali tweet nde lelo oyo oyebi yango GB oyo bato bakendeki kuna bolé botondi union sacrée yango merci mais tout un message na bandi na information ya Sonas boyebi que Badongolo Miso basali offre d'emploi numéro 008 oyo balobi que Sonas azo recruter Batou bapesina ba condition c'est faux. Sonas azo recruter Batouté. La Société nationale d'assurance Sonas en sigle porte à la connaissance du public qu'il s'observe depuis un certain temps un activisme persistant sur les réseaux sociaux et par voie d'affichage d'un groupe d'arnaqueurs qui font au nom de son directeur général la promesse d'embauche en contrepartie d'une somme d'argent. À cet effet, la direction générale de la Sonas rappelle à l'opinion nationale qu'elle ne procède nullement au recrutement de nouvelles unités et décline en conséquence toute responsabilité inhérente à cette frauduleuse démarche. Et aussi, en vue de mettre hors d'état de nuire cette bande d'inciviques, la Sonas invite instamment toute personne contactée par cette activité criminelle à dénoncer leurs auteurs, co-auteurs et complices auprès des autorités policières et judiciaires le plus proches en vue d'une sanction exemplaire. Signé Bonyeme Kofo Lucien, directeur général. Donc, ce que vous CV, au Kangina va photo passeport, basengi on a mwambongo pour que nous tika na Sonas pour bazo on a musala funda batoyo bazo benga on a ba téléphone, pesana numéro la banga téléphone, conversation bosola qui na WhatsApp funda dénoncer bango parce que ba kosiyo. Mais ce que so mi pese la qui tu informer que ba escroquer yo parce que Sonas azako zwa mutute. Bonjour Canal Kin, salut. Bon le Belabiso s'il vous plaît. Lorsque le président Fachi avait fait un tour à Kinkole, à Yokaki déclaration à la population pour la bourgmestre, mais il est toujours en fonction. Azako Sili Saba venu na Koteka, précisément sur l'avenue Mwenge, Jonas depuis Kinkole. Je crois que
information et matiti na cabinet chef de l'État bourgmestre soyo lobaka na kinkole wana telle information population pesi pour l'avenir mwenge soki président go sanenga saki na zando atinde subatu bakendo vérifier si effectivement il est en train d'être défié par responsable au na quartier kinkole commune Yansele. Bonjour Canal Presse ngai na salaki na Kivu dans son ancienne configuration pendant 12 ans. Na viva plusieurs éruptions volcaniques, na tremblement de terre. Vers les années 88, volcanologue moko japonais de passage à Goma à Yebisakanga que ville ya Goma ezali appelée à disparaître. Risque Moussousou ezali peine à côté ya lac avec les gaz méthane. Nenge et Salamaka na Cameroun confère lac Nyok. Guy Anderson Bouyassa à Kingabwa de à Komel Bisso. Merci de Guy pour la information wana. Pardon. Bonjour. Bisso Bajan ya INPP to sengi na DG Chikuya. Alongole la Bisso CP. Ma pesi kombo CP bandi na K. Mais na kotanga kombo na été pour incompétence. Azongi saba droit na Bisso ya Ika. Je crois que DG Ayoki a vérifié information. Bonjour Canal Presse, Moukebe Yazalaka Inemi Angobilate, Alobaka Solo, Jansi Congo, na Kanluka. Bonjour Canal Kin, félicitations pour l'émission. Je vous suggère un géologue dans le casting du débat. Vu les enjeux de l'heure sur l'épanchement de lave à la surface, éruption volcanique, ingénieur Barry au sac géologue. Alors, Ndeko Barry, Sokoza géologue, je crois que l'invitation déjà un go to PCO. Lobby au comme la biso awa avant Canal Presse banana 9h. Torozana besoin na yo. Toyo kayo même pendant quelques minutes expertise au copé sa biso parce que bah géologue on peut pas mona la penzate. Mais je crois qu'il y a une faculté comme ça na université et à Kinshasa. Claude Molicho, conclusion 10 secondes. 10 secondes de koja qui d'abord tolobi makambia volcan ya Goma au modi qui hôpital bakangi marché à Virunga bakangi hôpital général à Goma tout ça ba restriction de belé donc vie exaté. Est-ce que délégation à gouvernement qui est na moyen nini pour na ba sinistré pour na ba victime pour na ba population à Goma en général parce que ma exaté courant exaté vie passé entre-temps IGF to bakango toujours IGF akena kata côté ba taïde PCT ba eteli longondo ba oya zaki na économie mama oya zaki na économie banani IGF a mona la côté de PCT. Est-ce que ça semblant hein IGF ça tellement semblant on maquille on a qu'à côté de PCT mais on a attaqué à côté mon sous mais tout le monde a été mais on a parlé des mandataires d'État des administrateurs mais depuis qu'on a transformé la République même s'il n'y a pas de capitaux qui viennent s'insérer ou s'intégrer dans les entreprises transformées en société commerciale mais l'État a un patrimoine mais il faut pas changer parce que le lobby va partenaire va capiter beaucoup va adapter la loi la transformation entreprise de peau et ça état de siège assemblée nationale à Zakolinga a donc Mideko pour va proroger état de siège mais gouvernement a ça va proposition de loi va projet de loi. Mike 10 secondes pour la conclusion. Bonsoir. Ngai na bengi singo bien l'Assemblée provinciale ya Kisasa totika kokosa bana Kisasa ngai na fundi yo aya koyanola poso koya tokotokisa yango lokwa ndenge godempo ya sengi ngobila aya mosala saka mikonyo so po ani ya komitungisa yoka koloba na TV aya lingwa la kuno sundoli ngai na sundu akalingwa ya te ngai na kosamisa lingwa na kosamisa Kisasa makambo bataka manzaza na sali commission so bato yebike commission d'enquête wana na ministre na libenga na ngai nazo ka député Kayas muko akobate mabulu na lingwa kisala mabulu yaka na lingwa te akoya kobwaka mabanga zwa pango bila yako bwaka zwa député Kayas yako bwaka mabanga so kune pa na yo so sisi mabulu toko le matala tia Kisasa tia mbongo ya solo pour que ça comme kitoko yo libe otika député Kayas mawa mingi na yebisi yo IGF akenda kana pa IDPS makambo a été ni longondo IGF bundola yango kolonini conclusion aussi ça IGF ali zuzete soki babelisi moliso teni était na samba to samba te wona IGF te IGF sa musala na ye na rapporter na lobina yo. Merci Moukebaï. 21h30 rediffusion émission disponible sur YouTube. Merci, au revoir.